Coucou mes vrais, Bonibino. Bonibino. Salut. Salut. Bolali. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va Paris? Bonibino. Ça va Paris? Ah. Yango. Merci d'être connecté. En tout cas, Nzambe ya mon abino ebele bokotalanga pour se connecter. Talingi bino mingi na benda moi mulunge. Pardon, la tchara malili, pardon. La tchara malili, attends 30 minutes. On a encore raté. Bon, il m'a cassé quelque chose. Zambe wa bolingo. Tchara malili, nana chouette. Donne-moi une seule raison. Ekotinda ngai natika Yesu. Kapashiti vinaza nango. Boye biango bien eza pona Yesu. Yango nga natingama ye. Pona kondima te o. Motema na ngai etondi na bolingo mobali Naleli obimba na ngai bola kimia ekoma moninga na ngai ata misolo ezomonana te o na Congo bakane doka oh surpris Jésus m'a surpris. Jésus m'a surpris. Ma bolingwa motema na Peter. Malembe. Malembe. Si vous avez déjà pas bino bomona kanyoso grave. Donc, oyo mona grave makasite bino bomona ngwe lokoti. On dirait boyebilité akanda temko aza comédien asala comédie. Donc bino boni bo matisa ngo mafuta on dirait mutu oyo nanu asala lisumu te abambe libanga. Abambe te akanda libanga n'importe quoi. O akabarate pesite o akabakaza censeur ko pesa pesi. Kutika dadia vanda kimia. Moto na Nzambe moka kipa ngote me bino masuki. Kaka boy. Na koseka kaka tinga na koseka ngai pona koseka. En tout cas na ebite. So boya nga pona koseka. Ngai na dadi soki to koseka kaka ngai kutuko na koseka na ngaka. Mbote na bato balinganga mingi. En tout cas, merci infiniment pour la SIA plus 243. La sentir pendant la SIA, ça va. Ba ope balinganga dadi bo continuer kolinga ye, mutu nyonso za na masumu na ye, mutu nyonso pa na malamu na ye. Soki pe na bina kata pe bemission pe na dadi na ko sexa bino sote tozonga bemission normal ka bino moko kapashula wapi dadi asomona na tete. Na moni asengi déjà pardon kuna. Asaki mabete alobi na ye eleki déjà ba ope ba monyango mabeza mabe parce que pasta ye moko alimbisi da dadi amonyango mabete sondeni obini au niveau gravé pardon to grave makambute s'il vous plaît toza ba biso so ba congolais yo Peter zana na banir yo awa ba baniza no ndenzela bozela na no la bate ben poli na banir ye bloquer. Voilà.
En tout cas, awa, tout ça a besoin de vrai. Donc, si on va contre mon lema, je te bloque. Pour la tinzi pete mutu akota na direct na ngai naza na besoin ba vrai na ngai auto pesa na ba conseil bazo yebisanga nga pe na yesa bango partager bocha ba like bocha ba cœur et sanga pe ikambo dadi c'est silaki donc c'est silaki ba soleil de na pasta donc pasta kuta yebi déjà que dadi a comédien donc biso mo kande do gravango mutu akabarate akonde ko kabate mutu akabara akonde ko kaba dadi ana libala oyo ide ya ide o pour soutenir yete nzamba osala kaka grâce nous beteli baku aza comédien ba bazio ba beba limbisa ye voilà bébé formidable respect petit fallait azana te asali mabe makasi te asali mabe makasi te asali mabe makasi te asali mabe normal voilà. Il a des beaux gravats, mon gars. Ezake pasta lité akanda sala ki comédie pour la mutuka batu su bazi yango mabe voilà azo l'équipe de pas Frank Stema ya 5 d'aba olimbisi ce qui peut confrère na biso ayaki kolobate ayaki ko gravango te engele ka parce que mission déjà elekaki parce que ebene pe makambo wana te lokwa biso mona Kinshasa to na to graver to pesa moto to tumba mboka yango esali bongo do ba oba censé ya ko aider dadi ba aider dadi so ki pe motema na yo esimba mite ko aider te mais na mo déjà dadi aleki passe de mai en tout cas merci Stemai na o sali vraiment dadi ayebisinga asoli déjà na pasta bi ayebi makambo wana te atikali ko kangela ekanda te ayebi te ya ebika kezala ngo comédie eza mama mokili voilà ba obalinga biso bo konte ko linga biso so pe bobi mama ka page to c'est pas na ko seka no te to kata to kati c'est ça on est libre de faire notre boulot to za la cachoter batu ya Kisangani batu ya Goma Mwanda États-Unis boye toza bandeko na bino bozwa kaka makambo nyonso te na premier degré te eza pe na mukolo musupu bakabela biso pe eloko to loba pe eloko ya pesi ngeza mabe me na sima na babenzo babino ok so muta pesi eloko zwa kaka mutu mususu na musu ana kilsi wana te to inaka batu kaka pamba te to grava ka makambo ya batu pamba te mbali boso te dadi adekone na bemission to aloba ba connerie na ye na musu ba comédie na ya salaka. Oui, c'est un comédien. Tout le monde a un fiston, un mois pour ça la makamio se pesa bisoté, batunyo se pesa la makamio se pesa mais to limbi saka bango kaka voilà. Et comme on esconde livre mo bate bo menanga dadi azanga pongi. Non ça la un mois casse. Ba vrai ya capache, non ça la un mois na sekakate, to ko ça l'émission ka lokwa ba soda. Comme ça batu sous bazwa dadi. Bat misu bazwa dadi basa de mission polikambu oyo nge comme na ngalo kwa ndeza ina pasteur John trouble kotaka pona nini congolais alingaka place bat mi balé bazate kimia bo pesa ka pe kimia eloko musupe ko zala boto traiter ngona nenga bana mibali e makampe sala mpete makampe leki to grave pete to tikaka ko grava ka makambu ya misusu eza malamu te to chaka na se so za mobali so za mwasi c'est ça ngai penande na zabo na koyesa dadi pona likambu oyo esali batu bien te to tika nanu na zo ko bomba la na chango na poche na zo ko bomba la na chango na poche kaspa na un mois to se kara place mususu comme ça na sala bémission nga elonga kokanga voilà bolomini ni vrai mitema mabe makasi ngana dadi un mois to sala tekas na osekate na onosala émission normale net bato basala normal bonga dona ngane ngeza boza koseka kaka biloka mikie bozaki na ngona pasteur John eke boye ezongi boye nyonso eza soki nzambe sa pamboli mutu poko kanga lipamboli ya dadi te soki nzambe alobi ke capache na dadi ekosimba ata bokei bomati bomokiti
koseka yango nde makambu yango nde remède yango nde bien tokokata te po songolo pakala boye non soki guerre ezali likambo moko ezali wana botiaka na se bachroniqueur na bachroniqueuse botiaka na se totiaka na se likambo nyonso ezaka te koyana ngo na internet kopelisa moto te fo kotiaka na se toza biso nyonso bana tata moko mama moko biso nyonso bacongolais moninga azobala kodétruire makambo na ye boye non toza bato tobetaka mabaku ese non biso tobetaka mabaku te na pasteur John pa ondobeta mabaku tite akanda pa beti libaku eza libaku eza teke moto alala te akufa asala boye non toyekola kolimbisa tokosala te kasi bino basin mpo dadimba liboso adekode na plateau ezaka ya Kapage TV mpo dadimba liboso baémission oyo bino bosalaka wana oyo ezalaka esimba etika ye ezalaka epa na nga deya mpe dadi asoli deya na pasta esesili makambo yango sesili kongo kograve makambo soki ondire bino na boboya eloko te pasta mpe ayebi nde makambo te merci Frank Stemai pardon bobangisinga mboko ifo otala mpasa omela mai na olia na moto osolola na ye boza na kograve c'est pas du tout gentil te mwana elaka esi asengi pardon sesili botika kograve ma liboso tasala comédie mbala liboso te tosengi pardon bien sûr mais botikaka kogravele baninga makambo asali mabe tondimi asali mabe aleki wana mpo nga mpe na mona yanga mabe yango asala te ngai yebi kaka asala ne bacomédie mpo place biso mpe ya papa ya biso mpe nani oyo ezalaki soit asalaki yango mpa na nga babilo nyonso oyo asalaka na bandika nyonso abetaka asala yango kaka mpa na nga loko abeti ndike mpa na nga nde akufa ala apongi te non fo oyeba kolimbisa fo oyeba kolimbisa acomédien nyonso abeta libaku fo oyeba kolimbisa boninga te kogravaka likambo ntina na mwa lepiniere to bando osalaka makambo strict te moto akabaka te atikali na kokaba te oyo akabaka akoyebaka dadi asekisaka Kapage TV eza chaîne moko ya divertissement nde toza boye tolimbisi nga kutu te mpo nga kutu te tolimbisi dadi tia na se prochainement so moto apesi yo basalaka boye te olie boyaka mba moko akoboma non bolekisi ngai kasi un mois sans dadi comme ça alekaka na bachaîne na bino kasi alekaka na bachaîne na bino mpo na bachaîne na bato misusu soki abeti ndika non namona moto aye koréagir te nanu namona te ndika bandika soki nyonso bandika dadi eza million ndika ezaka wana te pardon nzambe natika oseka kasi natika oseka nga kuna bana nga sikoyo te mpo bokangela mitema te manjeune omari un mois sans dadi ko nga mpe na osepa makambo boye te nga mpe na osepa makambo boye te dadi akufa alala te dadi alali te diaspora batie dadi singa na kingo te badiaspora bino boya bato na biso toya bampangi pisi pangi toya bampangi botyalaka na bakere na direct toya bampangi dadi mutu na bino kapashula mutu na bino tosekisaka bino moko boye tozaka ata émission mosusu eza omona na oyoka bien te posa kosanza nzoto mabe me nabika dadi tobetaka ndika moko boye po bato na biso basepela me kaka bino wana bosimbe biso su bambeli te tose concert na ndenge ya bien biloko nyonso toyaka ngo na internet te eza mabe obengi deja moninga yoki osali mabe pourquoi kaka koya kotia kaka non fo totiaka na se pardon toyekolaka kotia na se bato ya diaspora bato ya libanda émission na se lekaki nango deja mais pilipili kaka na mungu yesu na kati wana mpo na nini loko eza kaka Kapage TV vraiment Kapage TV ta vraiment pena Kapage TV vraiment sali vraiment nini Kapage TV vraiment ata bino moko vraiment mwana dadi sanga aleka kasi na bachaîne mosusu totala ye na bashiti mosusu bien merci yango makambo boye yango moni makambo boye pasteur John Nzambe asali ke pasteur John a se déplacer po bomona ke Nzambe soka apesi mutu ngolu eza ngolu ya mutu wana makambo ya boye yango wana ti bato mosusu bazalaki na chaîne na lembaki don te tokabona kaka
pona nini kolandela nga nalandelaka te eloko ebeti na mbondo ebeti place mosusu nakata émission place mosusu wana naye na ramene yango mpo nangalisa yango non natika kosala bongo te boyedaka mpe biso badiaspora bozaka te ke eloko mo esalami kofinga boko bafinga nanga kapashe wana sans charisme oh koseke komiso namela mai namela no mai nzambe likambo so na beteli yango dadi nanga HP pardon natuna na pasteur nanga mon pasteur Henri Papa Moulaja koseke komi sans charisme nga na mesa nanga koseka biso na ba Frank Moulaja to mesa na biso koseka biso na ba pasteur Mike Kalamba biso na ba Moïse Mbiye ba pasteur na biso ba Moïse Mbiye biso na ba Michel Bakenda to mesa na biso koseka to kola place moko to mesa na biso koseka kosekeza biso ezala ngo ya makila na biso biso tato na kanda to seka kaka bolimbisa biso tongaliselaka baninga te soki problème ye na mema ngo na mutu te to benganaka to tshaka na se muninga azobala bomeli agenda libala ngate boba kapashi otiki dadia loba te eza mabenga na chaîne nanga kune biloko eleka te eleki na nga na page na chaîne nanga eleka te pona mona ba grande personne o bavanda na batala biso bat mosusu ba comprendre que ndika nezaki ndika parce que eloko o eza comédie eza nango ngape bakabela ngelo mo bona boy pe nani o bakabela eloko boy te ke aya pesa lamba o te pesa tout monde ba dika bayaka aba Armandine Mayangi kasi boutique kasi atinela ngape eloko ngabite kasi chemise o eza na qualité bien te kasi aboya kapashi bakabela eloko zwaka kana na mokili nini yango oyo biso to balusa makambo ke ata na ba famille ata ba place mo ba pesa biso eloko tozongisa te to bona biso te ya pasta ekema be mais mutu na mutu azape ne eloko moko eza milongo so ata mobile no pesa au bout de paix bébé pas ça il faut aller changer et comme la biso te moi sino pesa oza mobile moi sino eli omoni likama oboye yango et comme la biso te naka matoko ba Nigérien merci pour le cœur Nabino hein pardon hein non to biso so toza mabe biso so toza mabe nanga na seki na mabe na mutu o atomboli degré émission wana mabe ya liboso nga na seki ya dadi mabe ya mi bale nga ya suka ponga na eko seka kana ba deuxième mais to tchaka na se conseil gratuit on est tous le Congolais il faut pas eloko moko boye ata mutu asali mabe il faut ka koya na internet il faut que vous ayez internet non tout ça la bakati musupe et à ma bé ma cache ton salana on a ni ngana yanga na bandika na internet te mutu pa ko sala le mo pe bona CP na ngote mais pona ya kana livrer muninga fra balola mutu na balola maloba 10 fois 5 fois et loko ka ya mukie penza mariage ya muninga pasteur na biso pe vie na ngai mpaka na nga nzondo abetaka pe bandika uti kobeta bawera bandika ba papa Hervé bandika banini bandika meto ayaki alobi te na lobaki ona nenga mabete na lobaki ngo pona boy na boto limbisa pe papa bunga na momba maloba mais ayaki s'expliquer que terre c'est raison mabete kofinani we raison mabete za compétition na ndimi wata ka te na ndimi to limbisa ki to mona ki on normal ezape bongo pona kanda pasali lo mo habité akapashi na mona ki comédie papa pa moni ngo comédie be batu mususu pourquoi bazu yango kaka na ndinga mabe c'est pas bien il faut gérer surtout entre vous les hommes il faut gérer les garçons il faut gérer les hommes il faut gérer il faut gérer quand même vraiment Naya allô 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 il faut gérer
Oh non. Bon, ça n'en a bloqué, non, non, hein? Ah, voilà, on s'en va, je t'écoute. Eh, ah. Ok, n'est pas. Ah ben, nani. Marie-Laure Mwaka. Ok, pas Marie-Laure Mwaka, hein? Ah, bilo a boye les gâtés. Page TV. Page TV. Allô? Oui, allô? Tengai. Somo biso watavuata kuvuata me wana nina moya Kishasa. Eh, na olate na olate. Na nga saper me. Nga saper me. Eh. Vraiment. Eh. Derrière moi, Yoana. Ah bah, on a baba jika, hein. Par rapport à hiver. Hiver, neige et quoi. Samo. Nga naza besoin ba bague ya or. Tina nga ne ba bague ya or ya poto kuna, ya Paris. Ba bien ça différent na oya ah. Ba bikuna pe ya Dubai pesa la. Ya Dubai pesa la bien. C'est ça. C'est ça. Napena nanga quelque part na osala live na page na ngai. Na katika po yo bengi pona yamba. Oza pe abonner na page na ngati. Faut s'abonner. Otande yinda. Facebook. Ah. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais faut ça la score compte mususu te. Faut ça score de compte mususu pour pas y va côté. Ça la moi faux compte. Samo. Sko sombe nga ni eloko te. O se pes kamis. Ah. Ah, ok. Ok. Moyen. Bakomeni nga somba ya Paris ya Dubai te. Or ya Dubai te somba ya Paris. Vraiment. Ok. C'est ça.
Ba abonné na ba zuwa makasi ba ina tika no téléphone zonga no zo niveau. Ba tu na ngai wana papa. Somo. Ba tulisanga pela ba abonné oyo bana bazuwa moko ya osakana te. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Moyen wapi, moyen te, hein? Ba o chape ba kerte kana zongi la bango. Non, ça le signe cancer, moi. Pour ta zoua makase, eh? Eh! Nana sabi no zoua. Eh! Zoua makasi boy. Zoua. Zoua yo. Zoua oyo. Eh, molide comme côté, na quelque part. Kamite na ozonga na nganda. Molide comme côté. Bo kimi bwendeni, bo koma emo ibele. Congolais na polémique, bo moni kaka pashura côté awa. 200 personnes en ligne. Pour beta ndika. Ndike yate. Yaka ndeke, tozara bolingo. To lingana. To michaka na place na biso. Ba garçon bo michaka na place na bino. Munamta michaka na place na ye. To tika ba mbriema ba trouble. Trouble mo rekoti na mboka. Ne, dadya ko papola la roba. Na quelque part. Na umeli magloire. Na umeli wapi? Na umeli te na sola na partenaire. Kasi groupe elali kasi boutique groupe elali bozabi. Christian Lombo. Bodi bazua boyeko lokwa président la biso nanyo. MF. To sisi de la makambo ya denite ya akatuka e aboke la kanga charged bonga la salle énergie dans la salle émission na ke ko to lo ngana makambo na te to beta makamusu te na katanga kasi live ngo te ya Page TV. na kata live ngo te ya na lobi na nga de la vérité. Merci na ba onyo so ba olanda biso bolinganga na quelque part na linga bino pe mingi bolimbisa dadi ba o shokaki bango bolimbisa dadi nga pe ko seka na nga yango beti dadi fimbu e ana un problème te na ndo seka lisu te be misho dadi ata lobi ndenge nini na ndo seka lisu te na ndo zo pe na mai na meli dadi so beti ndika na zo mai na meli na seka lisu te pendant 1 mois. Dans le lobby, vous s'abonnez massivement à SIA plus 243. Dans la conception, moi, quand je suis à SIA, il y a une mission à Sika. Et ça, c'est vraiment bien. Dans la conception, est belé. Quand on a un faux. Problème, c'est qu'il y a une charge. Arnaud. Mama ezambe o daddy. Allô? Oui. Oui, si, là va bien. Mama, ngana problème te. Nga mambo ane talinga te yo ezaka ke otindi mba bon ça va. Akomela ngai ok merci beaucoup, merci. Dans un direct na page moi quoi alors baba za bo moi ba siliki
Ok, merci. Lundi, on a caca alors. Ah. Ba partenaire, non, sera ba partenaire, abino boboy ko pesa dadi mbongo. Ngai fona sera ba partenaire ba kasi banani kasi ba siliteli dadi awa na diaspora. Kasi tinda mbongo, ndasomela dadi costume, tinda costume. Ba fanatika dadi, balobi, ba ko tinda la dadi eloko te, makambo mariage na ye ba ko kipa, ba boza motema makasi na veille ya mariage ya muninga penza. Ka muninga pasali ka comédie ka na pasta. Pasta beta bandika awa vraiment tolobaka teka o wana penza. Bopimeli mutu vraiment muninga bola lise pongi te. Eloko ni dadi ya sala te vraiment. Bokanisa ta bolamu moko elite ya kanda. Bol baby si nyonso. Dadi ya solala te kapashi boye na boye. Boso sa mite masima ko. Oh la la. Ma Rosette botinda mbongo pona dadi balobi bafana dadi babi baopesa eloko te po dadi adekone te botya na seko botya na se nakoteka ta oyo pona dadi to nana shwa te kasi tinda veste pona dadi tinda veste Rosette Nzuzi ma Rosette Nzuzi tinda bilamba pona dadi Nadej bino moka na seka ta na ko seka awa ba komosa yanga be mission 30 000 4 000 bakata kutenga na seka ba beta nga ndika ma Solange Mwadi. En tout cas, je vous salue. Merci pour vos cœurs. En tout cas, quand c'est quand on a la kati yango, non c'est quand sous la plateau pendant 1 mois. Diane la douce, t'obtini na makasi te mama. Tobengi ope na makasi te Diane. Soki omoni yango esi o makasi ke kolimbisa te. Oza libre mama botika ko gravele lite akanda likamlo kwa yende mukota liboso aboma mokili. Eza nango nini pe. Pasta kuta kipa ngo te. Ye moko pasta yango problème te abi c'est la comédie. Il connaît déjà le mec, il connaît déjà pasteur lite akanda il fait ses comédies et tout. Rien à voir. Bino bayamba production? Bayamba production allez. Bokata likamte. Ba juge yanzela. C'est ça. Mama nangaye nzambe. Saison nangaye. Saison nangaye. Ma Rosette. Bakateli pasta nini. Bakateli pasta. Babenga ngoni. Bakateli pasta. Bakateli pasta papier. Bandimi ya pasta bakateli pasta papier. Ngako bandimi nanga bazara. Bat nanga ya Kapage TV ba vrai nanga. Bazara boye. So eloko eza mabe bakoteli nga na ndenge ya coulisse Kapage obeti faux ezaki boye. Mais niveau na finga milobi na émission na se. Natala ka des commentaires na bimi nga na beta ndika na tiki. Na kote pa Frank na moni ingrat boye za ingrat boye. Wana surtout bato bakabarate wana. Nde bazo bete la dadi sete bato batine dadi ata 2 € te bon boza pe libre asali mabe asengi pardon nyonso asenga pardon bolimbisa ye botana mabunga na biso te botana ya mwa muke ya malamu oyo dadi apesa mutu nyonso abeta libaku bolimbisa ye point barre c'est ça to gravaka te hey pardon bon nana tika bino Bana ya Luxembourg. Merci Nacha, merci Stéphane Courage, merci en tout cas. Kaka bango Nadej Dubal, kaka bango wana babalu kaka.
tozaka mibale misato te ka bango wana nde baobaluka ka bango wana nde bayambaka biso baseki ka émission ezalaki nango na problème te taka ndika wana ekoya elamusi bato oh ekomedi te ekome boye to nalembi na koloba nzambe na kati direct Arnaud wana okosi bino mokanga wario bino mosuna yamba bamisa fali te te en tout cas babone balanda bino te boa batu te Pasteur Denis alobi à comprendre que l'ité akanda aza comédien asali yango problème te a comprendre que eza comédie et tout bat pe banda ko benga ye et tout aziango mabete votre côté ça pasta qui pa mambwana te pasta emo mtandika akipa mambwana te bino merci Olive Lumière nga kutuko nalandaka te nga pena gero nga na bunda na internet te et comme ça nga solide et comme ça nga mur et kolisanga na kolanda te na chaîne nga pena fanda na bandi ko répondre ke batu ya nga pena motema na nga e apolele ko seka nga e apolele na bike na sali eloko te na beti ndikati mais problème moko ande na ndo seka te yo komi kuna isu ndenge nini cash kabamba ndoi okomi kuna isu ndenge nini okabakate e Congo okabakate Yesu nzambe na ngai botika kandako akoka ba problème botika kandako bokemako merci Monique Bundu Lito il faut si kaka page tolingaka yo kaka bongo non sekande ni gloire kenge non sekande ni gloire so na seki boy o ngai nde mutu problématique nazo seka na journaliste sans charisme na ebite charisme ngo ezaka na ndenge ni charisme journaliste ba charisme wana na botange na ba botelanga no bosalanga di kombo e ba journaliste charismatique sauf pour les mukendi de grand charisme bosenga liste ponga ba mindelo ba lakisanga journalisme mabalonga il faut kosekaka. Il faut que ça attire les abonnés. Oui, pasta qui pète, mais mboko eza mboko abeta libaku te yango na brosaka munoko nanga va koloba po boyebi kobetisa donana tosala ba direct boy na contrôlaka pena yango na ninga bemission direct te mpo nalongolela bato misu ba détail tolongolela bango mabe po Congo soki kaka moninga beti libaku pardon soki ezanga audience ezangaka audience mpona oseka su te nalingi bino mingi nayaki kaka mpo otyelanga pasta na se bograve te etu bobomela ye aka mutu biso na ngai na ye toyebela oyo tosali te toyebi kaka tosala comédie mais bata mauvaise foi bazwi yango nde mo boye donc yango wana quoi je suis arrivé à la fin kolanda nango te merci kapashi seka koseka bakangaka yango te koseka na yo elongolaka biso ba stress merci a préféré tolela yo merci en tout cas Jana merci Queen Ma merci biso bana Swed tolobi yo nde makambo
Merci beaucoup. Capache la naturelle, merci. En tout cas, je t'aime bien, merci. Partagez mes lives, en tout cas. Oleki, Arnaud Van. Merci, en tout cas. Je t'aime bien, Bois Noir. Merci. Merci à vous. Je vous aime énormément, en tout cas. Bolimbisa. Bolimbisa. Kanda et tout. Akokaki yango te, stressaki, en tout cas esalaki bien te. Na part nanga, bolimbisa. Merci en tout cas. Ouais, non, do yamba bango, mindele yango balobaka na yo, c'est comme. Oyo pena donko. Dans l'imuiso, so sentish malu, sur le cause mal éduqué. Dans l'imuiso, non, ah, moi je supporte pas les mal élevés, moi. Si tu es mal élevé, ne viens pas ici, s'il te plaît. Parce que non supprimer odo otika lo mona ngato wa no mona ngakuna na chaîne so landinga na chaîne nanga na supprimer o lisusu ngana bongo na koka ka bêtise te ngana finga raté donc ce que lingo bando finga na page nanga na supprimer yo soko po olongwe donc oza libre donc na linga bato baza logique voilà. Merci à vous, je dois vous laisser, je vous aime énormément, en tout cas que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci, en tout cas que l'Éternel Dieu vous bénisse, c'était là, la vôtre Cynthia Capache, excusez-nous, ceux qui l'aiment sous ma bébé, mon ma bébé na koseka, ma bébé l'aime sous ma petit cadeau, il était à Kanda, azana libala na ye, en tout cas pour soutenir ye, to longola onyo so ile kiwana. Azana tamo ho biso to photo soutenir ye ndenge ezala kaka ndenge pe ba soutenir pe bato pe balobile muso ezaye mabe et tout mutu moko ta akoki ko tia muninga mususu kroka jam soki mutazana ba projet to événement mo halinga sala nzambe akota bino na mitema avant na bino na mitema boye ba kolimbisa misapi na biso ba kinwa ezalaka makasi te na ko koma bêtise to kokoma makambo ya mabete to koma makambo oyo ekolendisa baninga ekofortifier baninga na tango ya pasi na tango ya problème to yeba kolimbisa to yeba pe kolendisa baninga na biso eza vraiment bien. En tout cas que mon Dieu vous bénisse na lingi bino mingi partage na biso ya lelo ezaki mpona baémission wana bomonaki. En tout cas na olinga pe te na perdre baabonné na nga bafanatique na nga pe na olinga te lite ya kanda peut-être ele mosusu mabe ekomela ye ou bien eloko moko par rapport ele mosusu mwa liloba esalaki mwa bien te biso tobetaka libaku eza paster Denis Lesi asali mpe bémission mosusu esepelisi bato te jusque là eza bilombilon mosusu mpe esepelisa mpe bato te mais motu moko peut-être kali kokoma porte parole mpo alobaki oyo ezalaki mabe oyo ezalaki bien eloko mpe so ezalaki mabe tolimbisana toyebaka te koyaka mbala moko na media kofinga ndeti nga bofingi nga pour rien bofingi nga namoni bato pena bafingi nga makasi na baope na balinga pena subasuba mpo bayera makambo bafandi ane makambo na nga bazwi nde raison nde wana koseka na nga c'est une bénédiction pour moi na okataka koseka jamais mpo bato moko quelconque balobi naseka te oyo nyonso bolobana naseka lokola kizengi naseka lokola maçon naseka lokola engalisa naseka lokola songi na bota mabongo na mwasa ba fossette nza bapisaka ba fossette ekotaka rôle nango eza koseka il faut na seka po bote ya matama na ngai ba fossette emonana donc na kotikalaka jamais kokanga kanda na koseka so moni koseka na ngai ezo déranger yo olio finga nga ogumbi misapi na otalika na misu esili donc soki koseka na ngai edérangeaka yo so moni ngolo bela likambo oye na privé nga pena likambo koseka na bebandelaka mo makasi mpo nayebi soki na oseka te na salanga na ba problème na motema mais so na oseka na ba problème ekendaka na spesaka bato esengo na longolaka bato ba stress donc 2 personnes moko te 3 personnes moko te baosala 4 faux compte 5 faux compte mpo badestabilize koseka na nga ekosimbaka jamais na minute oyo eza bémission mosusu oyo pasteur osala John place azali napesi bambote pasteur ebisinga Capache mama diagonese koseka na yo oyebi te oyo ezosala vraiment pembeni na nga ndenge oza te na yo omona pena ke
koseka air moko eza remède eza pena kisi ya makasi il faut koseka ka place ozali omesala koseka seka toseka na ndenge ya mabe te me toseka na ndenge ya malamu bolimbisa pastoralité ya kanda ba oyo baza na bakado ba oyo baza na bamakambo na bango bolakaki ye botala oyo eleki te le passé reste passé bokenda siya to kota na siya to s'abonner na siya en tout cas esala biso bien nayebi ke bolingaka nga bato ebele balingaka nga bato ebele balingaka nga bokontinue kolinga nga en tout cas nzambe azala na bino nyonso nzambe aconduire biso mutu nyonso asalaka mabe soki mutu asali mabe ayekosenga bolimbisi tozala vraiment na avantage ya kolimbisa e bato mpe balingaka biso te baka na bapage na biso en tout cas bokanga motema mpo babiloko ebele totika yango te mpo na bino nde bolingi non nzambe soki apesi élévation mpe yaka na baproblème eyaka na bacomplication j'assume na ndimi na mema fardo wana ya koya kosengela lite ya kanda bolimbisi bolingaka ye bozala toujours na biso en tout cas que le bon Dieu vous bénisse partagez live oyo osimbami limbisa tika bwaka to continuer liboso oyo nzambe atieli biso liboso bo partager nzambe azala na biso nyonso en tout cas oh yango wana doza ndogi etim soko opesa te bitali en tout cas ope a mutu moya obania nzambe a continuer kobatela kapa chouchou nzambe abatela nga po en tout cas mokilo eza mabe makasi na santaki yango mpena lobi le monde est méchant mais tozala toujours la tête et non la quai en tout cas continuez de vous abonner massivement sur SIA plus 243 continuez de vous abonner massivement sur SIA plus 243 abonnez-vous sur Capache Télévision sur mon Instagram c'est Capache Télévision, Capache TV officiel sur mon Instagram, Capache TV officiel sur Facebook, Cynthia Capache c'est privé, qu'on a faux compte sur ma page Capache TV partagez, aimez, commentez, je vais lire, même après les directs je vais lire, je vous aime énormément, bisous à tous, bye.